Mbote bandeko bandeko na ngai toye lisusu lelo ya solo bongo pena pona kotangela bino la balkanisation de la RDC. Ya solo mbaleleki tolobaki na bino ke tokotangela bino yango et que titre eza makasi eza motuya eza koswana matoi eza komitungisama kasi maloba makomi eza na kati ezali solo bongo pena très édifiant. Na yango ya mbotenga na tata mana solo bongo pena kotanga mukanda na biso esenge na ngai milakise pa na bino komo na ngai Zikoti Mayuma Tembo dia Mwanda. Mama na ngai azoli solo bongo na ituka ya Bwende, tata na ngai azomi solo bongo pena na ituka ya Kindamba, yango na ngai nazali Bwende Kindamba. Kedika kibere pampangi makesa munzila Kongo yenge keno. Mono vantadise no kumbwame Zikoti Mayuma. Ngudiame vwilu muvra la Bwende, sediame vwilu muvra la Kindamba, idina mono imwe Bwende Kindamba. Kedika pampangi tuzitala la balkanisation de la RDC, mpila yanka tulendi tavo Timansi, qui me voit qu'il y a Timansi, que tu vois en gamin, tu vois en gamin. C'est mon dieu, il y a un peu de temps. Il y a solo bena bandeko, mukanda oyo, il y a solo bon bena et comment qui paye un émoine dans 5 millions de Congo, les grands maîtres de la sagesse Congo, président national, il y a B2M, BDK, chef spirituel, il y a BDK. Il y a solo bon bena bandeko, mukanda oyo, comment na le 27 janvier 2010. Solo bon bina makambo e comment ezali ya lelote ezali ya 2010 kasi bomona solo bon bina mbula zomi eleki kasi makambo oyo le monde dans 5 millions ya Congo kulutu abundu ya Congo koma ezoko kokisama malembe na yango bandeko esenge na ngai natila bino moi eteni ya nzembo oyo bayembi le biso Nzila Congo ngele munzila Congo. Bon solo bon pena nako limbo la mukenze mboana al simanango to koti solo bon pena nako tanga mukanda oto yelibino na mana naka na biso ya lelo matondo. Limbi siba neko. Elekete pakundungu. Elekete pakundungu. Pakundungu. Elekete pakundungu. 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 Biswe kamo ya solo pena ezana nzembo oyo bayembi solo nzila Congo. Matondo bandeko na ngai ya solo bongo penza toyoki nzembo na biso ya nzila Congo. Na yango wana esenge na ngai natangela bino muke nzembo oyo bongo tomeka kolimbola yango.
kasi yambo tena tanga yango esenge na ngai na meka koloba mukie nzila Congo bandeko na ngai bambuta na bayaya makesa mabundu ko makesa mantilulu makesa malunungu beto tena munzila Congo biso batu toza na nzila Congo toza na kapu na biso ba conservateur ba nationaliste pire nationaliste Congo oyo to sedaka te na makambo mike mike to tekaka te pona libumu o teka toute une nation Congo to kokite to teka nzila Congo na biso pour espoir vuvamo ya toute une nation tant tozoloba nation Congo eza Congo de kati te ezali Congo ya samba oyo tobengi so bongo pena ndambu ya Cameroun tolandenge mikolo eleki bakaka na biso ya Douala na bakaka na biso ya Wasa balimbolaki bongo solo pena bango baza bana bakongo babena Congo esika wapi tobandi na Cameroun tokiti mbanza Congo tokiti esika wapi pena bana bakongo bazwami oyo tobengi solo bongo pena nation Congo ale toyeli susu na bandeko na so bakenda na Kinkole esika wapi tokende ba Brésil toke ba Iran toke ba Iran ba Brésil toke ti kuna na Caracas na Amérique latine mobimba nango ti na suka esika wapi ba Congo bazali ba Guadeloupe ba Martinique ba États-Unis kuna na Mississippi kuna na Philadelphie esika wapi bana ba Congo bazali yango na biso tozali espoir na bango lokola soki totali na makambo oyo ezoleka ya ba coronavirus bande bona sona bakokita bebo na kochopa esengeli na soko boka mpona oyamba bango po ete toyamba bango malamu esengeli tozala na nzila Congo ya malamu po topesa bango malongi makedika manzila Congo po ete ya solo bango pena soki bakoti na nzila Congo nsima nango bakokita na bundu ya Congo esika pena bakozwa malongi mantsilulu bakola na nkudulaki mpeve na yango bandeko na ngai esengeli na biso totanga muke ngele mu nzila Congo tolandi yango wana kasi esengeli mpe kotanga muke po ekomami na mokanda oyo ya nkoma yuya ya solo pena longi akomelaki yango mutu moko azali kosala mayuya kozwa mikanda bundu ya Congo meno kosala libundu na ye abengi yango nzila nsi abebisaki ya solo bongo mpena masolo mpena ndenge ezalaka donc yango bakorrigeaki ye azwaki mwa punition bakomelaki mokanda oyo nkoma yuya ngele munzila Congo bakidi luzingu lwame itungilanga mbangu zame ye iyilanga ngola zame zizelanga vana yanga monekene nyoka moyo yitele mwana ndumba bokelenge aitate munzila Congo toto nzambe ya solo bongo bela bandeko nzila Congo oyo batangi na nzembo oyo ezali ke biso bakongo to bato mwindu biso nyonso bato mwindu oyo toutaka na mokila molimo tango toyaka na mokila molimo solo bongo mpena toyaka na nzila Congo po tango yo outi na mwela Congo na nsi ya kimpeve tango ozokita tango okomi na ya lungunu na biso oyo tobengi bibela solo galaxie na biso donc ya lungunu do galaxie na biso ya terre oyo tobengi mpena ke planète terre tango tokoma na planète terre na espace ya planète terre ya solo bongo mpena balakisaka biso ke non yo okende kobotama na libota songolo pakala ozomona alors tango ngai naza mutu mwini to bakokitisa ngai mundele bakokitisa ye na voa na bango babuda baindien bakokitisa bango na voa na bango ngai tanke mokongo bakokitisa ngai na nzila Congo bayindo nyonso bakitaka nzela moko kasi biso bakongo tobengango kombo nzila Congo alors ngai sikoyo nakokita na nzila Congo wana sikoyo naye kobotama tango sikoyo nabotami sikoyo nazotaka tango nyonso na nzila Congo
ti baboti na nga babokolinga bakolisinga naza kaka na nzela Congo. Alors comme na yaki kokolisa bafaculté na nga na mokili oyo ase, parce que na mokili oyo ase toya kaka okolisa bafaculté na biso, parce que nzoto ebotamaka aka si mpeve utaka likolo mpeve wana mpe ekozonga. Tango ekozonga sikoyo eloko batuna totindaki na mokili oyo ekosa bafaculté na yo wapi expérience oyo yo ye nango kolakisa biso oyo yekoli na mokili ya se oyo biso tobengaka solo bongo mpena nkudulu akimpeve po mutu okolisa bafaculté na yo po omata na molimo yango babengaka nkudulu akimpeve na Kikongo. Alors tango yo sikoyo ye na mokili ya se obandi fo kota sikoyo na bundu dia Congo. Na bundu dia Congo wana nde sikoyo ezali sikoyo oyo tobengi mpena Académie des Sciences. Kuna nde sikoyo obanda koyekola sikoyo ndenge nini okokolisa bafaculté na yo na nzela Congo. Uti na nzela Congo oye okiti na galaxie na biso ya Terre sikoyo obandi sikoyo koyekola. Tango koyekola okokota na bundu dia Congo. Na bundu dia Congo sikoyo pa okokolisa bafaculté na yo. Sokoki ozama na mokila molimo batindaki yo. Ah yo okozala makasi na science batindi yo na mazayo epa ya nkulumpanzo. Soki yo oza makasi oyaki kokosa bafaculté na ona makambo etali spiritualité batindi yo sikoyo na Kongo kalunga na ki ngunza ekuna epa ya nkulumpanzo. Uno ne okolisa bafaculté na. So batindaki yo yo kena nguya ya kokamba batu. Esika wapi yo penda ya solo bongo penda okokende na nzela ya nzinga. Ayo keno kosala mayala la politique. Allez, kuna sikoyo na kata bundu ya Congo okolisa sikoyo bafaculté na yo nyonso tu wana puis ozolanda sikoyo donc ozaka na kata nzela Congo. Ti ozomata na molimo. Na yango bandeko tokotanga solo bongo pena mwa introduction à balkanisation kasi sengé na biso pona to limbola mukesusu mwa nini nzela Congo po mikolo yo biso tozana biso na nzela Congo donc yango na sikoyo esengé na biso totanga lisusu mukanda oyo mwa ndambo tokotanga mwa kitini muke esika bilonga koma la spécificité de la religion Congo. Alors tokozaka eteni oyo ezana nzela na biso ya cap na biso ya mine esika wapi tokotanga ya solo bongo bena nzela Congo na nzela na biso ya mitano esika wapi tokotanga nzela Congo. La halaba juive est un mode de vie De même, Nzela Congo, c'est aussi un mode de vie. Nzela Congo, c'est la voie Congo, c'est le chemin de l'union mystique avec le grand Dieu Congo Kalunga, le Dieu Mwanda Congo. Nzela Congo commence dans la jungle du monde et se termine dans la lumière éblouissante et glorieuse du sommet de la sainte montagne de Dieu. La montagne spirituelle de Congo Riantotela, dont les reflets sur le plan physique est la montagne Kumba Ungudi. Au cœur du Congo central, montagne aussi appelée le mont Lemba, la montagne de la paix, le mont Nkaila, montagne du partage. Chef spirituel de Bundu dia Congo, Longia Congo. Nzela Congo ezali pena pona nkudulu akimpeve. Sikoyo toza susu na mukanda mususu esika wapi na kaka na mayu ya wana esika wapi na komeli biso lisusu. Esika wapi bakomeli biso ya solo bongo pena mususu na kapu na biso ya mine. Esika wapi bakomi pena na Kikongo. Wana ngai esenge na tangela bino yango kapu na biso emine na kanda na biso kaka tango nyonso ya mayuyo. Bon, alobi na biso boye na mukanda mayuyo na tangite kasi ya solo bongo pena tokotanga na mukanda na biso oyo ezali penza oyo bakesa bunduli ya Congo batanga kama makasi oyo balongi ya komona motema moko oyo avandisa bena masolo nyonso ezali solo bongo mukanda na biso ya Kubama. Na kati ya Kubama wana
toke na biso na kapu na biso donc na chapitre na biso ya mine 4e chapitre esika wapi bakomi ya solo bongo ba bisi Kongo mpe bibila ya bau kibeni donc esika wapi tokotanga na nzila ya 15 nzila ya 15 na solo bongo ba na verset na biso so benga ba manyema na Kikongo ya nzela ya 15 15 tokotanga esika balobi bibila tokotanga na Kikongo meka kolimbola muke bibila dia bisi Kongo dia kabwa mu ndambu zole zamene za vewa ngumbu vo nzila Kongo ye kia kwanza donc nzila Kongo donc ya solo bongo pena ba Kongo bisi Kongo baza pena na mukanda na bango oyo watangaka kanda esantu na bango pe ezali ndenge tolobi na livre sacré ekabwama na ndambo mibale donc ndambo mosusu epesama kombo nzila Kongo oyo ezali solo bongo penza Kongo na biso mosusu ezali pena mosusu epesama kombo kia kwanza donc kia kwanza na ozoyeba ndenge na kolimba nango te mais ezali donc lumière na mokili donc tokobenga ndenge wana kia kwanza donc la lumière dans le monde, la lumière dans le mokili. Donc, nzila Kongo, ikanda wa masono kwa malongo, mafuete, twadisa, nkangwa Kongo, munzila nkadulu, mu mpeve, ye ntomo sono, azingu keto, kia kimpeve, ye kia kinsuni. Biblia dia didina, dia vewa, bisi Kongo, kwa bisi Kongo, bo. Yango bena longia Kongo, ne makanda lo ne modan semi alobi na biso ke kan mukanda oyo komama ya mukanda oyo komama makambo ya malongo donc makambo ya sacré oyo ekoki kokamba bana ba Kongo na nzila ya nkudulu mpeve oyo bakoki kokola na molimo pepe pona kobongisa kubongisa bomoi na bango bomoi na biso na kimpeve pe na kinsuni yango na lobi na ke Biblia dia dida dia vewa kwa bisi Kongo babo ya solo bongo pena mukanda o makongo epesa mapenda na ba Kongo nyonso voilà moi éclaircissement mukie ya mbote totanga pena mukanda oyo ekoma mapenda nzila Kongo ya solo bongo bandeko na ngai to koti sikoyo na mukanda na biso pena oyo toye ko banda kotanga tikino tokosilisa yango nango esenge na ngai atela bino sumo muyimbu boyoka po boyeba koyoka ka miyimbu oso bozoyoka ngo ezo kokotisa bino na kimpeve bozo kolanda pe ya solo bongo penza Kikongo pe bozali koyekola oyoka maloba na tangi awa nango na mbuta na biso azo koyemba pe
Matondo bandeko ya solo bongo penza totiaki nzembo oyo po ezokoloba ntilulu za Congo moni bato mosusu bazokoya solo bongo penza kobebisa ba promesse to belikia oyo tata nzambe na nzela ya fumu mbangu apesela biso yangwana tozokotanga makambo oyo tozope kotela bango banzembo oyo ezali kopekisa bango solo bongo penza ete bakoka kofongola nzela paske bundu ya Congo eyaki kaka pona kofongola biso misu pona kopesa biso elikia oyo bayindo nyonso bakolongwa na bowumbu kasi tozomona bato mosusu baye na bundu ya Congo bazokotya bankakarakani bazokobebisa misala tomonaki ya solo bongo pena bandeko ndenge bamantezolo bayaka ndenge basalaka kaka ndenge longo bani po bamema longi na biso akende kokutana na kanambi ya solo bongo pena ti banzoka bazalaki na mission na bango ya mabe na bakaleve motombo mpona nini bakwesa bundu ya Congo kasi ya solo bongo pena tomonaki lolenge basalelaki mpona komema longi ti ake ekutana na kanambe ti na oyo nyonso ekwesaki libundu na biso yango wana azali koyebisa bino bandeko na ngai makesa mantilulu makesa madedama tofungula misu ya liboso ekweyelaki biso totalaki pamba sikoyo ya mibale lisusu ezoya tomoni bato baza na lukongola kaka na nsima na bango olenga nkoi ndenge nini bazali kosala mpona kokwesa libundu na biso ya mibale lisusu totala na misu tokotala na misu te tomoni longi ndenge ye moko abateli musala na ye ayebi kaza esika mabe apusi musika bato oyo bayaki na ye kosala musala oyo mpona kobatela bango nsima na yango ndenge ayebi ke bato wana baye na musala moko ndenge bato ya mantezolo bayaka na yango soki botali dessin ezali même dessin alors biso bato bakesesa biso tozali makesa mantilulu bamana kutu kia ya meso bamana mutu kiela meso tokoki te kotalaka ndenge na yango tozokobelela makesa mantilulu makesa madedama oyo bakiela meso bolala lisusu te botelema botika lisusu te longi na biso akweya bango bayaka bautilize lubondo batilize yaya lubondo adedouble bango bengani bango bimisi bango libanda asali nini lisusu abengani lisusu yaya sekimi na Congo na lukongolo ya nkaka asali nini lisusu abengani mutankazi bazola na lukongolo ya nkaka eske bozomona to bozomona te eske ntumo na biso esengeli bongo to esengeli mbongo te bakulu bazokotani na bakulu bayebisa biso ke ntumo atandoki kana fwako oyebi yango akokufa te kasi oyo azomona ke malongi na ye ateya biso tozosalila yango eloko te eske longi pa azala azosepela longi aza na lukongolo moko ya mabe ebiso mpe tovandi tozotalaka na misu bamemi ye lisusu bakomi kotambusa ye akomi nini fond de commerce tala ndenge epai bazokomema dibundu bango susu ntango bakokende so bazwi baposte ministériere batiki lisusu longi ndenge wana biso totala kaka na misu yango wana tosali nzila Congo bokenda kobombamela kuna totalaka bango na musika totambikaka bambila
to pelisa moto pona kubatela longi na biso mukimpeve bila lutanu nu. E sengela biso to sanganaka na pumbu bo sanganaka susu te. Bo kende bo kota na nzila Kongo bo pelisa moto bo longola longi na biso na lukongo lo wana. Kalu lendi kala koleka tulu koma kesa kalu yo yiko. Luenda la kota munzila Kongo la tata mana le misatia. Tumu wetu mona mpasi. Wetu lendi bo kilaba mpangize ame. Lutela ma lusika ma mbila zena yenu maonso no mena yenu. Lukota munzila Kongo. Luenda la boka. Tia tutuenda na tekuna. Ntsoni za falaon. Na tekuna bunker. Tia tu feti kota kuna. Feti lemisa tia kumpumbu. Wakati non tumwa. Muginkole. Yandi beta sadi la buabutu sidibu. Mundia mavumu mau. Lutela ma mpangiza me. Lutela ma. Lulemisa tia. Fumandungu no wena yeto. Lutela ma lukatu la longi. Moko mantantu mieto. Lutela ma kidivo longeto. Tamuziona. Moko. Ma kesa. Kama kesa kutunko. Ma tebo. Mazingidi. Fumweto. Longeto. Ne mwanda semi. Ne makandala. Yasalo mabandeko bo tola nenge nazali ko tomboka na makesa na biso o bazali ko lala pongi mona ko tika longia Kongo na maboko ya banguna na biso na ba infiltré o bazali ko kotisa na mozindo po ete bundu ya Kongo ebunga e koma lokola IDPS na yango bandeko na ngai po ete la tata mona kotanga mukanda oyo ya biso ya balkanisation e sengeli na ngai na la tamaneti po nozon kokosote. Alors, la balkanisation de la RDC. Introduction. L'évolution actuelle de la situation dans les périmètres de la RDC me préoccupe beaucoup. Donc, à ma qualité de Longia Congo, traduit du Kikongo, Longia Congo veut dire les grands maîtres de la sagesse Congo, l'instructeur des prêtres et des politiciens, les pères spirituels de la nation Congo. Comme tel, je suis chargé de jouer le rôle de veilleur silencieux au cœur de l'Afrique, du chef suprême de Bundu ya Congo. Mon rôle consiste à éduquer, conseiller, prévenir les risques futurs et c'est là pour les biens supérieurs de l'Afrique et du monde. Je suis plein de compassion pour l'unitarisme lumumbiste et tous ces politiciens véreux de la RDC. Je recherche de leur part la répétence, les sursauts des sentiments patriotiques, le changement de mentalité qui débouche à la volonté politique sans laquelle la restauration de la RDC, de l'Afrique sera impossible. Car dit la sagesse Congo, tatanzambi ampungu kasoba ngansiko vo bisintiyo yo kabateke le soba ngindu zantima miauko. Traduction. Dieu Tout-Puissant ne change jamais un pays si les citoyens de ce pays n'ont pas au préalable changé leur mentalité. Quand ici, message de qui? Tatanzambe, la solo bongo penza, bongo la mukili wanate, soki, batu ya mboka na bango moko, ba bongoli makanisi na bangote na kanisi na mitema na bangote. Je dis que sans changement de mentalité, la RDC va continuer à foncer vers la balkanisation conformément à la loi de l'histoire. Ilongo bani bongo penza na tango yakala nengezalaki voilà. Soki bo bongoli mentalité na binote ezali na binote bozoko kwesa solo bongo pena mukili na biso na solo pena ninga na tia le bulu oete e panzana singa na bino bongo la maganisi oete mboka na biso e panzana te. S'il y a un vrai changement de mentalité, alors l'avenir de la RDC sera glorieux,
mais l'actuel désordre organisé continue, alors la RDC risque de d'éclater en plusieurs pays indépendants, et cela conformément à la logique de l'histoire. Voilà, avec introduction, si vous avez copie, sur le moment, na kapu na biso ya mibale, si vous avez chapitre. Les pays nationaux et les pays multinationaux. Qu'appelle-t-on un pays national? Réponse. Les descendants des mêmes ancêtres conformément une ethnie, une nationalité qu'on appelle la nation naturelle. Ainsi, les pays nationaux et les pays d'une ethnie donnée et ses sous-groupes. C'est l'ensemble des terres appartenant à cette ethnie, à cette nation naturelle, à cette nationalité. Les ciels n'acceptent jamais les sécessions qui divisent les pays des descendants d'un même grand ancêtre en plusieurs morceaux indépendants, car la loi sacrée des dieux et des génies dit ceci. Nkulu mosi, kanda di mosu, ntiyi mosi, simbi ki mosi. Un même ancêtre, traduit en français, un même ancêtre, une même nation, un même pays national, un même génie superviseur. Donc, biso, donc, génie superviseur, na biso, ezali ne Mwanda Congo. Donc, il en est génie superviseur na biso, ne Mwanda Congo. Ainsi, tout pays national divisé est voué tôt ou tard à la réunification. C'est pourquoi le Vietnam, qui a été divisé par des envahisseurs étrangers a été réunifié. C'est pourquoi on a réunifié l'Allemagne, qui était divisée par des envahisseurs étrangers. C'est à cause de cela que le Yémen, divisé, a été réunifié. Voilà pourquoi la Corée travaille actuellement pour la réunification de son pays national qui a été divisé suite à des influences étrangères. C'est pourquoi la Chine a récupéré Hong Kong et travaille actuellement pour récupérer Taïwan afin de réunifier son pays national. Oh là 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 là. Makambo izalia bandeko ngai izo makambo moko esengena bino bolanda ngai na bokebi kasi bolanda ngai pe bo s'abonner massivement tokoma na 1000 abonnés po tokoka bongo ko bakisa masolo ya malongi tokoka bongo ko yamba bandeko na biso mboka epai na epai po te bapesaka bango pe masapo na bango makambo na bango po édifier biso po tokomi na ngonga oyo tobengaka biso na bunduli ya Congo oyo longi ya Congo te biso solo ngobena ngitingi la bouleversement dans le monde ya solo ngobena tokomi na ngonga yango ezokoya année prochaine vula nkama efungi mbangu boye bayete tokomi na lombango moko kosakana te oyo biso obengaka na Congo ntango yeka ya solo ngobena bandeko tozali solo ngobena kaka kotata bamukanda na biso yango wana esenge na biso totiela bino mwa moyimbo kitalatala okia ou babongele bazwi solo ngobena kitalatala na bango bazokotala mavanga na biso donc les êtres supérieurs bazwi kitalatala na bango Mutulo yengise mulambanga Congo Italatala kia babongele Longo muntu Fala no boabu ifina mele Ambanga Congo Muntu Fala no boabu ifina mele Limbi se bandeko Komela mwa mai voilà Ntilulula zalongi zati lunga na bampangi za me Semu yoyo Pemi si munke poto tata mana utanga mukanda na biso esenge na ngai susu alata maneti Donc tosuka ki ya solo bongo pina na Chine pays national toke na mulongo na biso ya motoba isika wapi tozoko tanga kaka. C'est pourquoi le patriarche Bomboko a toujours travaillé pour la réunification des Anamongo
et du pays de la Mongolie. On a pour ana Mongo, oyo, zali bon soro pedana, kabeka, qui doit dire Bena Congo. C'est pourquoi les nationalistes Congo ont toujours parlé de la nécessité de réunifier les pays Congo d'Antotela qui s'étend depuis le sud de l'Angola, Kunene, jusqu'au Gabon et donc on a ici, donc le Congo de Samba, Cameroun. Pays qui a été divisé à Berlin en 1885 par des envahisseurs étrangers et qui doit entrer en tant qu'unité dans la construction du grand ensemble qui englobe toutes les ethnies de l'Afrique centrale. Voilà. Tout ça là qui se trouve na kapuna biso ya liboso sikoto kopti ya somo na kapuna biso mbale esika balobi na biso batuni biso mutuna qu'appelle-t-on un pays multinational? Réponse. On appelle un pays multinational un pays composé par plusieurs tribus, plusieurs peuples différents les uns les autres. Plusieurs nationalités mises ensemble par l'attente mutuelle ou par la force, par la dictature. Les CER autorisent et soutiennent tout pays multinational formé par l'attente et le consentement des différents peuples qui les composent, ayant au préalable été consultés et ayant librement accepté de faire partie de ce pays multinational. Obliger plusieurs peuples de former un pays multinational sans leur consentement, c'est aller à l'encontre de la loi sacrée de Dieu. Dieu dit libre arbitre de l'homme et de chaque peuple. Congo, ndenge nini okoki kozala na liberté na yo, ndenge nini okoki kosala ba choix na yo, ndenge nini donc o ba benga ngo éveil. Azoko la musa miso azoko tangisa yo ozoko ba droit na yo, esengela biso ba biloko yo to koti sango na ba manuel na biso éducation pour être te ba makambo oyo. Kasi na Congo na école primaire ezate ba laksa makambo ete donc mboka ils ont un désordre. Avec inconscience totale. Les ciels et la terre reconnaissent les droits de chaque peuple à l'autodétermination. Et tout mariage forcé entre plusieurs peuples différents est prohibé. Non permis, car contraire à la loi du libre arbitre des peuples créés, souverains par le Seigneur à Congo, notre Dieu. Voilà, tout ici. Mibale, qu'appelle-t-on? Toujours, tant qu'on est sur un chapitre dans le Mibale, ici, la balkanisation d'un pays multinational. La loi sacrée du Seigneur à Congo et des génies autorise tout peuple de se retirer d'un pays multinational dont il se sent combattu, brimé, opprimé, traité avec injustice par les autres tribus du pays multitribal. Pendant 18 ans, si mon parler de la nation, c'est pourquoi l'Empire romain a éclaté en plusieurs pays indépendants. C'est pourquoi l'Empire colonial russe, l'URSS, a éclaté en plusieurs États souverains. C'est pourquoi la Yougoslavie a éclaté en 3 pays indépendants. C'est pourquoi les nationalistes basques demandent l'autonomie en Espagne. C'est pourquoi les Tchétchénies luttent actuellement pour se séparer de la Russie, ainsi devenir un État indépendant. C'est pourquoi ça ne marche pas entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord, les fiefs de l'Irak. C'est pourquoi les Kurdes demandent leur souveraineté internationale. C'est pourquoi le Tibet, annexé de force à la Chine, cherche à retrouver son autonomie sous la conduite du Dalai Lama, le grand chef religieux du Tibet, le chef spirituel de la nation tibétaine. C'est pourquoi le Kosovo s'est séparé de la Serbie
pour devenir un État indépendant. C'est pourquoi l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie se sont séparés de la Géorgie en Europe de l'Est. C'est pourquoi le Québec au Canada a réclamé et obtenu une certaine autonomie. Yango biso pe, osenga autonomie. Vous en avez autonomie na biso. Tout ça là qui toi di bena Congo na biso. Tout ça la mayala na biso na kati ya Congo de kati comme pe ana mongo bas sapi mo ndambo autonomie na bango po ete ba tombola nkita na bango ba tombola kitamboka na bango. D'après cette logique de l'histoire, les Bakongo ont donc le droit de se comporter comme les Albanies du Kosovo à cause des injustices et des massacres des Bakongo par les régimes en place. Continuons. C'est l'ami Balé. Un grand ensemble ou un grand pays multinational qui ne procure que des misères et les antivaleurs à son peuple est tout à fait inutile devant Dieu et devant les hommes. Donc, longi, lobaka yango, betaka yango donc na mokolo ya bimaki wana, tango yaki na makina ye tango bimaki donc na volo eleki, lobaki yango pina ya solo donc nti ya mantela ntela kaisandu kanga ko. Donc comment déjà awa boyoki ndenge na utu kotanga ngo un ensemble ou un grand pays multinational qui ne procure que de la misère et les antivaleurs à son peuple est tout à fait inutile devant Dieu et devant les hommes. Sobolani longi makamba lobaki mkolona lobaki royaume oeza kita ibele boye. Donc soki ba pesi yango na mboka na bino soki bino bolingi na bino yango te ba kozonga ba pesi yango na bato mosusu. Tout à fait. Misato, pour les grands êtres du monde spirituel, vaut mieux un petit pays national où l'on vit dans la joie, le bonheur, l'amour, la justice et les valeurs spirituelles d'un grand pays multinational organisé pour l'injustice, la prostitution et les antivaleurs qui paralysent l'évolution matérielle et spirituelle du peuple. L'Empire romain a été un grand ensemble qui a éclaté en plusieurs pays indépendants. L'IRSS était un super grand ensemble qui a éclaté en plusieurs États indépendants souverains. La Yougoslavie était un pays multinational qui a éclaté en plusieurs États indépendants. La Serbie, Kosovo, Croatie, Bosnie, etc. etc. Pona usubisa totanga bongo ndambu ya kapu na biso misato wabengi na monoko poto chapitre donc chapitre, troisième chapitre. Quelques exemples de balkanisation. Ndakisa bandakisa ya balkanisation ya kokabula mboka na biteni. Bon, ndakisa liboso l'exemple de l'Empire romain. Avant l'Empire romain, le bassin de la Méditerranée repoussait plusieurs peuples indépendants les uns les autres. Chaque peuple avait ses coutumes, ses traditions, son organisation sociale, son gouvernement, son pays national. Puis vint la colonisation romaine qui créa ce grand ensemble appelé Empire romain, qui s'attendait de l'Espagne jusqu'au Moyen-Orient. Ainsi donc, par la dictature romaine, de peuples différents furent obligés de former un seul grand ensemble. L'Empire romain était un pays multinational dont l'unité était maintenue par la force des armes, la dictature et le principe de diviser pour régner. Toute la richesse de l'Empire ne profitait qu'une seule tribu, la tribu de Rome. Tous les généraux de l'armée étaient en majorité ici d'une seule région, la région de Rome. Congo na biso pena lelo kimbamba la pena RDC
Tous les généraux de l'armée étaient en majorité issus d'une seule région, la région de Rome. Tous les postes importants de l'administration étaient entre les mains des ressortissants d'une seule tribu, la tribu de Rome, la tribu de Kasaï. Les services de sécurité étaient contrôlés par les membres de la tribu de Rome. Pour garder le pouvoir entre leurs mains, les tribalistes romains assassinaient souvent les leaders des autres peuples, des autres tribus de l'Empire romain. Oh oh. Matata mazali kasi ya solo bela bandeko nazo tanga de la bale misato po nasuki sapo c'est la bino mwa muyimbo simonango to kosi sapo na lilo matondo. C'est ainsi qu'il avait tué Jésus qui était le chef politique et religieux du peuple juif. La misère du peuple et les injustices entre les différents peuples d'un même pays multinational ne renforcent jamais l'unité de ce pays. Yango mona boko ganga awa boka ikabonate kasi soki ba tate zalika na mboka boka bonezali na ndela na mosolo nzela ya ba bolamu ya mboka ezaka ngambu moko ya solo bongo pila mboka na biso ekosuka kana okabona. La tendance à vouloir combattre ou dominer certaines tribus d'un pays multinational par les pouvoirs en place conduit tôt ou tard à la frustration et à la saturation, de l'amertume, à la révolte et à la balkanisation d'un pays multinational à plusieurs pays indépendants. L'histoire nous apprend que tout pays multinational dont l'unité est maintenue par la force des armes finit toujours par éclater. Ainsi, après plusieurs années, l'Empire romain a éclaté en plusieurs pays indépendants. Est-ce que l'unitarisme et l'umumbiste sont capables de tirer les leçons de l'histoire de l'Empire romain? Motuna, opesa yano, ino batuzo kolanda ngai, pona ngai lelo nasuki awa toko kota ndakisa ya mibale na mikolo mizali koya. Sala bona muyenge bakulu, mona wa yeno zikoti mayuma tembo ya mwanda. Lo sako botikala ya sobo pena na wakulu na biso koko na biso bazana bino tokuteni bongo solo bongo pena mbala ya sima pona tokoba solo bongo pena kotanga ndakisa na biso ya mibale l'exemple de l'empire colonial russe. On est tata mona kotanga mikolo mizali koya. Botikala malamu tolonda itala talo kia babongele itala mavanga meto eske to yaki pena pona kobongsa sikola kongo na biso to yaki kaka pona kotambola. Yango babi bazuki tala tana bongo basuko tala biso tala bizali na biso no makambo soto zoko sala matondo yoyo. It's